qu'un jour tu m'as appelé, tu ne m'as jamais laissé? Est-ce qu'une bouche est en train de proclamer c'est au fait sa fidélité? Est-ce que quelqu'un le dit? Abba Père, Abba Père, Abba Père. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, le Père responsable, la source de toutes choses. Abba Père, Abba Père. Fais monter cette prière, fais monter cette prière. Abba Père. Paul dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il rajoute, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que quelqu'un crie à lui? Est-ce que quelqu'un crie à Dieu? Abba Père, la source de toutes choses. La source de toutes choses. Abba Père, celui qui t'a béni, celui qui t'a fait du bien. Abba Père, il est présent ici ce soir. Est-ce que quelqu'un peut monter? Nous t'honorons, Abba Père. Nous savons que tu es la source. Nous sommes là dans ta présence, à l'idée d'y rester et de jamais en sortir. Abba Père, nous t'honorons. Etsondi sambi na posa na yo Abba Papa molimo nanga ezo ganga olu Abba Papa motema etondi sambi na posa na yo Abba Papa olimo nangaye ezo ganga olukayo olukayo anako otambola osamote ola nayo anako esanga makasi esanga makoki esanga mayele esunga nasalela esanga makasi. Est-ce que quelqu'un peut le crier très fort? Esanga esanga mayele esuna umela waye. Encore une fois, pesanga makasi nasengi na yo esanga mayele ana salela yo Yesu oyebi motema oyebi mabanzo esika makanisi nanga esuki Dewana yo bandi Yesu oyebi motema oyebi mabanzo esika nasuki Wanande yo bandi asengi pesanga magazi pesanga makoki pesanga mayele
nasalela yo ngana tika yo pona landana nyango mosika na yo vinanga na pasie mosika na yo na décembre yo bandoki ya famille basepeli mosika na yo na suka mvula yo basepeli koboma vinanga ye Yesu mosika na yo vinanga na pasie oyo nakomi lelo eza pona Yesu soki nazobeta mololo pokwa lelo eza pona Yesu obanda na ngai mosika aba na ye kopeso matondo yonde nyonso na luka na vi yonde nyonso na luka na vi yonde chame ya voix na ngai yonde attitude ya losambo na ngai yonde na pusani na fukami na pusani na fukami
napusanie na yo pamba te napusanie nafukamie dans l'attitude d'un adorateur napusanie liboso ya kiti na yo toye kotombola okonzi na yo obongi na maboko na ngai liboso ya kiti na yo toye kotombola okonzi na yo obongi liboso ya kiti toye okonzi na yo obongi liboso ya trône na yo toye okonzi na yo obongi
maison